ya solo bandeko balandira télévision kimbangiste bana pasi mo kimbangu mbote na bino banso besika bozwami na mokolo ya lelo ya solo mokola lelo émission na bino bokolingaka mingi émission masolo oyo ekopesa maka wabino ndeko Papa Lambert makwemimo pe équipe mobimba na kati na radio télévision kimbangiste na émission masolo kobanda na Papa Lambert makwemimo ngai moko Moumbu Nabino, Papa Edi Zolandonga, Papa Prof Paul Malonga, Mama Fifi Ndongala, Amalfi Ndongala, Pe Papa JP Biboko. Biso nyonso bande konabino na katina émission na masolo na radio télévision kimbangiste toye lisusu epai na bino ndenge boko lingaka biso ndenge boko kotisa kapsuna wanda konabino po ete bolanda émission na bino boko lingaka mingi émission masolo. Émission ya mokola lelo masolo na biso ndenge tokoloba kango émission masolo ezali émission oye kolobaka obele masolo ya monene ya Papa Simon Kimbangu pe lingomba na ye na mokola lelo toye epai na bino po ete tolobela bino na likambo ya esengo oyo tozali komona na kati na awa na mboka France pe ba mboka nyonso oyo ezali na kati na mboka Europe esika Papa Simon Kimbangu kiangani sa divinité asali ba installation na ye pona kotia batu ya sika na besika nyonso bango bazwami e lelo biso bandeko na bino na kati na émission masolo toye kokutana na papa na biso le révérend Edi Mvula oyo azwi na mokola lelo azali na kati na motu pona kotambusa paroisse abengi paroisse pilote paroisse de Saint-Ouen yango wana toye epai na bino na mokola lelo po ete to solola na tata na biso papa révérend Edi Mvula toloba na masolo masolo bele masolo me masolo mosusu te masolo ya monene ya Papa Simon Kimbangu yango wana nasengi na bino na mokola lelo po na ko continuer émission na biso na souhaiter bino équipe mobimba émission masolo to souhaiter bino ba meilleur vœu Papa Simon Kimbangu apambola bino azala na bino année ya sika ezala année ya mapamboli année ya centenaire et sika tolobaki na cycle ya 14 et 18 tokoti na 2018 et sika kimia ekozala na mabota na biso banso et sika Papa Simon Kimbangu kiangani ndenge ya lobaki yango ke bopesa ngai fongola po ete ezalaki afongola bomengo na biso bana na ye yango wana lelo na bomengo wana toye epai na bino po ete tosolola masolo oyo ya monena Papa Simon Kimbangu na Papa révérend Edi Mvula tokembala moko Papa révérend mbote no Papa révérend mbote Papa journaliste Papa révérend ya liboso topesi yo merci na ndenge na mokola lelo ondimi invitation na biso bana na yo kati na radio télévision kimbangiste ebengami la ratelki na émission masolo nde toye epai na yo ndengo ndimaki toya kokutana epai yo bongisi mwa esika oyo po ete bampate ya Papa Simon Kimbangu kiangani bayaka kokutana kana yo na esika oyo nzambe abongisi po ete tozala na yo na mokola lelo Papa révérend ya liboso tolingi toyeba boni état santé pambate tomoni ozwi mokumba santé ndenge nini pa na yo oui santé za malamu nazali malamu nanguya na ye Papa Simon Kimbangu kiangani manso ezokoleka bien pour na santé na ngai merci biso pe to souhaiter yo ba santé malamu po ete mokumba oyo zwi omemango na kimia nyonso Papa révérend ya liboso bande ko bazali kolanda biso bazali komona yo ba moni bazali koyeba te bakomona kaka pamba te ya liboso ezali esengo po ete toya kokutana na yo ozali première pasteur oyo azali formé na Afrique oyo ozwi ebonga pona kotambusa paroisse moko na kati na Europe ezali na biso esengo pona komona likambo ya boye oyo nzambe na biso sa divinité Papa Simon Kimbangu kiangani asali epai na biso bana na ye kati na paroisse pilote ya Paris Saint-Ouen tosengi na yo o se présenter na no mwa moke simana yango nde tobandi émission na biso oui papa journaliste ngai nazali révérend pasteur Mvula Mokelensi Edi uta na koti na lingomba nazalaki liboso musicien na fakimer na sima
ya kozala musicien nazalaki lisusu bapesaki ngai baresponsabilité ecclésiastique nakomaki longi après longi nakomaki diacre après diacre donc kilongi wuki catéchiste na banaki na 1987 donc lelo kinganga nzambe na totalisé na monene na yango 30 ans donc banana banaki ki catéchiste na 87 te ndenge na kokoma diacre après diacre na kokoma pasteur na 1995 kaka na Afrique kuna. Na Afrique. Donc na papa, RDC. Papa Mfumambanza montanomaki biso parce que nomination ya pasteur et wutaka na yemoko représentant légal to chef spirituel. Pas personne d'autre. Yango toujours qui ba formation na sala qui théologie par extension et puis to qui formation en Kamba, l'école pastorale et puis ba séminaire oyo papa banaki ko bongisa à tout moment tozoko kende po ete toko kozwa ndenge ni toko tamisa lingomba. Voilà. Merci par révérend nakanisa bandeko bozali kolanda biso touti kolanda ndenge nini papa révérend pasteur Ami Bimisi ezali sengo mingi papa révérend touti koyoka ndenge uti kolobake ba nomination ya pasteur ndenge ezali na principe et méthode et na règlement d'ordre intérieur que le chef spirituel yemutanomaka ba pasteur. Mais tomoni ke na mokola lelo bino tokoko ba nomination te ezali ba installation oyo ba uti kotia ko banda na Paris Saint-Ouen tomoni yango na Londres tomoni yango na Hollande na Rotterdam tomoni na Suisse na Genève tomoni ba partout mais tomoni ke na ba nomination yango tomoni ezali na signature ya président général de la commission des disciplines et réconciliation, le révérend Katembo. Donc, Eline Kolobanini, donc, vous allez nommé par le révérend Katembo ou bien vous allez nommé par le chef spirituel. Au lieu que limbole la biso yango poete bande ko bazali pe kolanda pambate bana papa Simon Kimbangu ezali pamba tomoni yango biso to na règlement d'ordre intérieur et l'axi biso que le chef spirituel yeka kamta nomaka ba pasteur. Limbole la biso moi moke na installation oyo nouvelle installation ba yuti ko sala page na bino ezali ndenge ni. Oui, normalement eza ndenge wana ndenge mutuna otuni il faut boyeba que grade à pasteur tozana grade na fonction biloko mibale. Grade à pasteur mutano magaba pasteur ezali son éminence chef spirituel et représentant légal nandenge tozali na papa Simon Kimbangu Kiangani. Oui. Pas personne d'autre. Mais tandis que ma fonction oyo toko zanango banda responsable à paroisse, responsable communal, ainsi de suite, ainsi de suite. Ezali na mitindo papa apesa kapo ete batouana bazala nommé. C'est-à-dire, c'est quoi? Comme comité de discipline et sanctionnaki ba responsable et à paroisse, normalement comité de discipline commission de discipline na niveau ya nkamba bazwaki lisusu ndingisa ya kotia babengaka mesure intérimaire pour que vide juridique ezalate, c'est-à-dire vacances moko ezalate. Donc bato na bazui bazali sous discipline directement ba pasteur oyo baza nommé par papa ba remplacer bango parce que qui dit pasteur qui dit azali nommé par papa. Oui. Mais quand mesure est tombée, papa a repris sa ordre pour que le pasteur wana bako ozala na remplacement yamba oyo babimi. Voilà un peu ndenge toko loba. Quant à dire que responsabilisation ya pasteur de paroisse na mesure oyo intérimaire commission de discipline a jui ne ekozala entériné par son éminence dans quelques mois tout simplement. Donc toli kolobake ndenge salami na ba norme nyonso conformément na des dispositions statutaires ya ilingomba donc église donc ndeti chef spirituel donc ilingomba et pesi nani ordina ba
la commission de discipline et réconciliation pouvoir ya kotia bino yango bazo bengake donc installation donc installer bino mandaté pouvoir na commission provisoirement donc yango bazo benga intérim voilà donc na bandeko bazali kolanda biso po ete ezosala mwa moke ningi yango tolingaki tosolo lango mwa moke me tokotelema wana te po te wana ezali sujet vraiment ya biso te mais likambo toyeli nango masolo na biso ya bonzambe ndenge yo vandeli biso wana yango toyeli na mokola lelo. Papa révérend na kanisa émission masolo oyebi yango bien ndenge tokotambolaka na kanisa tolingi toyeba tomoni ozi mokumba ya komema paroisse pilote ya Saint-Ouen oyo mama conseillère pe akozalaka na kati na paroisse wana. Est-ce que ozali na plan d'action oyo osala po kotambola na misala ya paroisse? Oui, papa journaliste. D'abord, ngai na sali 3 ans au sein de la paroisse pilote de l'Europe. Na sali 3 ans en tant que pasteur similaire na kati ya paroisse, mais pas en tant que responsable. Mais na banaki ko sala diagnostic que na niveau ecclésiastique ou na niveau pastoral moi balakin ezalaki. Oyo banaki ko mona déjà. Oyo na banaki ko mona déjà que balakin ezali parce que bazali formé bien te. Bazali vraiment pas bien formé. Yango to banaki ko sala baneli. Tango na komi responsable na salinde évaluation. Tant na salé évaluation pendant au moins 3 semaines, mais au salle d'évaluation par rapport à l'évangélisation, par rapport à la vie sociale et à paroisse, par rapport à la vie et développement ou à projet, ou à que l'hôpital en a temple, ainsi de suite, tout ça l'évaluation par rapport à l'appui, il y a paroisse vers Nkamba parce que toujours construire musée où ils allaient priorité de priorité. Évaluation na mekaki kotala ba point fort ya paroisse, ba point faible et les leçons à tirer na yaki ko mona que faiblesse ezalaki makasi. Mais il faut qu'on relève faiblesse wana pour que bandimi bako kozala na position moko pour être to sala misala. Na yaki ko première chose na salaki ko convoquer conseil paroissial parce que na organigramme il y a paroisse, c'est le conseil paroissial qui est au-dessus de tout. Parce que au sala lika au mogote soki conseil paroissial a CGT to au petit plan na yo et pas il y a conseil paroissial pour être adopté. Mais ah oui, ça la bon côté pas pasteur. Mais non, conseil paroissial c'est obligatoire. Parce que ah toyebi que c'est le responsable la paroisse, c'est lui oh ya li responsable ou bengi responsable, yem ta kozo ba initiative, yem ta kozo tout ya ekaka a informer bino. Non. Dans le règlement d'ordre intérieur et lobby que d'abord au-dessus c'est le conseil paroissial. C'est-à-dire pasteur a soumettre plan d'action dans le conseil paroissial. Pour être à quoi sala après chaque mois donc ndenge ezali il faut conseil paroissial à Chejaka pour koyeba ndenge nintozo tambola na niveau ya paroisse na fin de l'année nde lokutakano ya bandimi ndenge toko sala le 31 c'est comme ça pour lokutakano parce que makambo nyoso salaki na conseil paroissial yango ne bandimi ba présenter na bandimi pour être bandimi ba adopter plan ya d'action ya paroisse. Voilà ce qui aux yeux adhésion ya bandimité na ba projet nyonso za nango ndenge nini o sala musala. C'est pourquoi il est prévu que chaque fin de l'année il faut que sala lokutakano pour que ensemble bo évaluer bo tala ba point positif ba point négatif inconvénient nini il y avait eu des difficultés par rapport il y a ndenge musala bosalaki ou bien pas donc nyoso wana ekoleka na lokutakano yango wana na plan d'action ndenge otuni tout ça na kati ya plan d'action mo monene d'abord nazo sala plan interne évangélisation na kati ya plan interne évangélisation ya paroisse tozali na responsable donc pasteur évangéliste
ensemble tozali na ba pasteur, tozali na ba diacre, tozali na ba catéchiste, tozali na ba concierge. Na ndenge tosali recensement, nous avons au moins 70 nganga nzambe to et corps ecclésiastique na paroisse. Alors, corps ecclésiastique wana bazali fait affecté, c'est-à-dire bazali ko sala musala te. Dans un premier temps, tozo sala plan wana pour être to redynamiser action et évangélisation, to créer ba cellule évangélisation. Par exemple, on peut savoir papa Lambert, cellule la liboso ezali ya catéchumène. Donc il y a catéchisme. Catéchisme, c'est-à-dire qu'on peut sa catéchisme na ba nouveau membre au bazo kota pour ba comme ba kimbanguiste. Or cellule d'évangélisation wana il faut ezalana conforme ko ya ndenge mususu en matière ya kimbanguisme pour ezali initiation. Il faut qu'on initie bango na kimbanguisme. Alors yango toko sala comité moko oyo ekorégir ba diacre, 2 diacres na quelques catéchistes pe ba besoin formation pour être bazala capable de former na catéchisme pour être ba transmettre ba initier ba jeune bana na biso o bazoya besoin malongi pour ba koma ba catéchisme ya mi balé papa ezali par exemple celui d'évangélisation na niveau il y a vie familiale. Na vie familiale tozali na vie il y a nouveau couple nouveau marié par exemple nouveau marié bazwaka malongi pendant 6 mois avant basala mariage, même une année avant basala mariage. Alors wana celui l'évangélisation wana et vous allez présenter na quelques diacres pour être ba ko pesaka matei na ba nouveau couple oyo ba sala ba mariage. Tozali susu na ba mariage oyo ezali en conflit, ezali belé na kuti ba dossier nous zo mona na mesa ba mariage en souffrance, en conflit. Or celui wana e banoko benga ba marié au bazali ba couple bazali en conflit, bazali marié religieusement mais bazali en conflit pour être ba ko pesa ko mateya na ndenge limemia lingomba ezali na koko pesa cellule mususu autre ligne to renforcer cellule d'évangélisation d'accueil ba to yasika bazali kokota bazali accueillir. Donc d'une façon ko yeba likamwa tata nzambe. Donc wana na pesio tout à fait moi exemple moke na ndenge to ko sala réforme et évangélisation na paroisse pour être paroisse ezala dynamique. Tozali par exemple na cellule d'évangélisation de jeunes. Kuna na celui d'évangélisation des jeunes, il faut qu'on forme ba pasteur, ba diacre ou ba gozala capable de former ba jeunes parce qu'il faut qu'on forme là cahier pastoral. Na cahier pastoral, il faut qu'on y ait ba cadre liturgique, il y a cahier pastoral oyo ba jeunes ba koko yekola kimbanguisme par rapport à christianisme ainsi de suite. Donc biloko nyonso wana yango toujours ko planifier pour être dynamique et pour l'évangélisation, na pastoral au niveau il y a paroisse. Donc voilà un peu na moi moketo kota lisusu na vie sociale ya bandimi. Tozali na ba orphelin, tozali na ba veuve, tozali na batu bazanganda ko ba tozali na ba problème ebele. Mais solution zo mo na tena paroisse. Yango to monique to ko créer caisse d'entraide sociale na niveau à paroisse. Mon diminution ça va nous verser le premier dimanche du mois 20 €. 20 € wana à souscrire tokozana ba cahier pour être mbongo wana et ko servir ko salisana parce que mutu akwe na passe par exemple mutu akufia apoko meme bembe ezonga na mboka kuna ezoko poser ba problème les musubo yoka papa lobi e bembe wana il faut zonga bembe no bozana mbongo te or kozonga se bembe faut bozana 15 000 mais or soki na caisse d'entraide sociale à paroisse bozali na 50 000 ou 60 000, vous n'avez pas de problème na mutu pour être beaucoup résoudre le problème au ekwelibino na kati na mundimi au aza actif na kati ya paroisse na biso. Tozali susu na problème ya ba projet oyo tozana ngo appui ya misala ya nkamba. Batata ba mama misala ya nkamba papa mfumambanza lobaki soki botongi nkamba te boko bonga te, c'est-à-dire passe na bino ekosila te.
liloba wana ya nzambe papa Mfuma Mbanza eza na mutu na biso banganga nzambe yango wana tozali na projet monene ya kosilisa musée mais papa asengi na biso to meka ko pesa maboko na nkamba po ete musée esila mais to instaurer système tinta na biso ya chaque mois e bana kozala destiné na nkamba to créer système ya enregistrement ya livre d'or 150 € par mundimi mbongo wana e komami mutu akoya boye lakisi mbongo na ye na 150 € ou plus ou 1000 et komami na kati ya livre d'or na tintan wana tozoko sala à la fin to calculer montant oyo bimi et kozala non ponctionnable, c'est-à-dire to sala la ngo dépense te et ko kene mo bima na ngo na kamba même ata auto futa ça non la salle parce que nous avons 4 dimanches par mois 4 dimanches par mois et dimanche moko to pesi na kamba pourquoi ko kene ko ponctionner lisusu mbongo donc ndenge bo sala la soki bo zui 10 centimes yango kaka ndenge uto sala na tinta de to leka na uti ko sala ngo na tindi bato na kamba ko vexer ndenge to sala ki monta wana donc qui peut ça papa vraiment en tout cas a sepeli et puis to futeli bango billet d'avion na mbongo mususu eza mbongo wana te na mission na bango séjour na bango ndenge bakei donc to zala ki toujours en communication na papa ndenge bakene ki pe bakomi ba verser mbongo donc tango papa révérend tango yo ye poto 3 ans wana ovanda ki na paroisse donc ozotala no na zoko sala ba observateur na zoko sala ba évaluation pour na banaki hotel donc ozelika nzamba zelika ka 40 ans ya souffrance oyo tozala nango po ete tozwa pasteur oyo yena makanisa boye non c'est ça le problème donc biso tozali wana po na ko appuyer nkamba donc ekozala ndenge wana chaque mois pour changer te parce que tous les circulaire na ngo ngai ta on a yaki wana zomona bazo sala ndenge wana mais circulaire ezali kembo ya nkamba bakolonga ta fonctionne kangote balongola kangote faut que tinda ngo ndenge za mobimba na tala ndenge papa batongi temple ya nkamba donc papa pasteur bazala ki honnête mbongo babaneki ozwa bazo tinda ngo directement na nkamba na papa Mfuma Mbanza po ete misala salema. Pourquoi pas Nathan et biso tozali to appuyer papa Simon Kimbangu Kiangani pour asilisa misala oyo ba projet ba papa batikaki pour te biso to ko kozwa bénédiction. Donc soki oyebi que papa Simon Kimbangu Kiangani azanzambe molimo santo respecter instruction na ye ba respecter mibeko wana ye atie yango wana to ko respecter ezate que pour nazali na problème boy na paroisse tozana maman conseillère direct jamais pour yebe atiaki mbongo na ye ya botongi nkamba donc il n'y a pas de dépenses à faire na mbongo ya nkamba basala kango dépense te donc yango wana troisième plan d'action na biso ezali ndenge papa Mfuma Mbanza asala ki recommandation na ye to tia libaya deuxième dimanche à mois na prévoir que bandimi babano ya na 50 €. Na 50 € wana minimum totaliser 10 000 na chaque mois et to économiser kango to tiango na compte bloqué jusqu'à la fin de l'année to ko za na 120 000 na 120 000 déjà to ko luka terrain soki to luki terrain na ndenge lokutakano to ko sala 2000 ya fin 2018 tozana 120 000 par exemple et que bandimi wa monique to continuer parce que d'ici 2021 il faut to tialibaya mi beko ya lokutakano lobina article 21 ya lokutakano que chaque paroisse est ko présenter misala o basali c'est-à-dire ko présenter oui temple ndako ya papa ndako ya bapaya ainsi de suite est-ce que n'Europe ya gobima pe mais comment papa ezali organisation yango wana no wana ndenge papa ezali ndotote comment les pauvres makanisi oyo est-ce que omoni ba paroisse ezana Kinshasa ndenge nini ezali ko se former ndenge nini bazo tonga nkamba bazo tonga paroisse na bango pourquoi pas biso a tout ça la moté yango wana to ko somba terrain to tongi temple to tongi ndako ya papa to tongi ndako ya papa to sali centre culturel. À ce moment-là, en 2021, tant que tu présenter
nane évaluation na biso ke ezali positif selon le kutakanu l'article 21 yango wana toko inviter papa po ya ko pesa communion papa toko ko ya ko zoyer te na nkamba po ya to mema na salle non papa il faut ya kuta temple c'est-à-dire aya ko fongola premier temple en Europe à ce moment là a valeur na ye monani na mukili mobimba ke nzambe mulimu santo akolakisa nguya na ye parce que akopesa communion bamindele bakoya bakomela communion la circonstance wa. Non, merci papa révérend nakanisa bandeko bozali kolanda biso ba makanisi ya boye papa tozelaki yango depuis mais nzamba salisa ndengo zali koloba pe bandeko mosusu ba responsable ba paroisse mosusu pe bazwa likanisi o pamba te tomoni pe pasi mingi na niveau ya Europe pe Amérique tina mokola lelo 40 ans tozali ko tepa esika ezalité nde bandeko ya Montreuil ndenge tozoko mona bongisaki moi esika mais nzambe akopesa yo makasi akobongisa pamba te toyebi ke Satan pe na côté na ye mais cette fois-ci tozoko kota na centenaire papa Diangenda Satan ta ye na ba makanisi neno toko kangango toko boka ngona nini ba idée na yo ko salama ndenge nzamba azali ko bongisa ngo papa révérend na kanza toke na motuna mibale tolingi to tuna na domaine pastoral eloko nini obongisi pour la transformation spirituelle ya bandimi. Oui, la transformation spirituelle ya bandimi et loko na moni awate ezali beko ya paroisse et loko liboso parce que biso na Kinshasa ba fête nyonso donc oyo tozalaka nango par exemple le 6 avril, le 25 mai, il y a le 8 juillet, il y a le 16 août ainsi de suite tozalaka na veillée de prière. Na veillée de prière wana okomona to banaka na confession ainsi de suite bo sali veillée ya ba fidèle nyonso a paroisse pour être fortifié bandimi batika mabe basala malamu et avec unité de forces spirituelles okomona paroisse pe ezali transformée nazalaki na opesa bino exemple ba veillée wana bano papa pasteur na Kimbantseka bana obenga ngai mingi parce que bandimba za kuna ebele boko banda par exemple confession ko yamba bato na confession banda 18h te 23h bato ebele yango na banaki okene ko epole bango surtout pour na makameta les confession yango tant on a yeko talawa makamone ezoko existé yango tozo mettre nango na application banda 2018 to bandi ba culte c'est-à-dire ba beko ba veiller na biso ya paroisse donc deuxièmement ezali kotala na niveau ya biso na ndenge ya pastoral ndenge nini tokoko salaka ba cure d'âme parce que le lo bandimbaza faibli parce que cure d'âme ezate cure d'âme laxinine le pasteur doit visiter ceux qui sont faibles ceux qui sont malades ceux qui sont oyo ba zonga sima tout ça il faut ko tambola po ete kotala bango komemela bango pe mwa eloko na maboko poko réconforter bango kopesa bango mwa enseignement ya nzambe po ete bazala fortifié na yango nde tokobongisa makamwa bankengi po bazala na chaque ville ou na chaque département po ete bakokozala na cellule na bango oyo ko bana ko permettre ba prière oyo bana ko permettre pe okene ko tala bandeko baza malade na na niveau oyo bazali na bandako donc to bongisi lisusu ba veillée de prière ya banganga nzambe to sito bandi yango veillée de prière ya banganga nzambe chaque vendredi mais mikolo tozo sala ngo samedi banganga nzambe bandankenyi longi selo obligatoire donc pour fortifier pe comment se fait-il ce qui vous a dit préparer te comment que nous côté ya bandimi comment que nous dialoguer na mundimi donc il faut na veiller wana toujours koloba mingi na ba corps ecclésiastique na matei oyo sengeli ya ba corps ecclésiastique na li même ya nini bakoko zala nango po ete bakoko tambusa bandimi donc veiller mususu ezali toujours ko activer na niveau ba groupe na niveau ya groupe to pesi déjà programme ya ba veiller ndenge nini ekoko zala d'une façon conforme parce que ba groupe mususu ba kene kuna ba sala ka ba répétition mais ba sala veiller
yango totali to modifier ba programme na bango ya veiller et to bana ko superviser na papa évangéliste avec l'équipe évangélisation tous ana ba pasteur yo kene na groupe boye kene ko landa ndenge nini veiller zotamola. Alors si c'est conforme to komona évangéliste à groupe ce qui azali na ba compétence te parce que to kozwa ba évangéliste à ba groupe pour être to ko vous former bango pour bazala compétent na makambo nyonso wana. Donc voilà un peu na moi ba disposition toujours na niveau pastoral pour être renforcer système pe bandimi basala ba jeune te jeune donc ba sacrifice. Or jeune na prière ezana capacité double action pour être na demande na yo ce que za formulé na tata Nzambe ezala na 90% de chances aux résultats na yo. Alors et là on a toujours kotisango na bandimi pour que par exemple jour mercredi vendredi mutaza capable na sala jeune na ye et jeune de prière, pourquoi pas, et que au-delà. Donc, biloko wana nde yango toujours ko susciter na bandimi pour être bako kozala proche na Nzambe. Voilà un peu papa journaliste. Merci papa révérend, merci à Solo Bandeko botali ko landa biso na kati na émission ma solo. Tozali komona mae oyo papa révérend zali ko bimisela biso zali vraiment makambo moko kitoko et ko tiezo ko tia biso vraiment na nzela to moni vraiment que on dirait que nzela eye donc nzela zali ko monana. Mais papa révérend nakanisa ndenge yo vandaki pendant 3 ans bana kota donc na moni moté maintenant bana ko sala yo pasi na ndenge ya kokuta ndenge ni lingombe zali kotambola awa likamba liboso to lingi to loba lisusu ndenge yo ye to yebite mais to lingi to loba yango pamba te biso rôle na biso zali kote ya mokili likambo mosusu ezali kosala biso pasi tomoni le 24 décembre ezali mokolo indépendance ya lingomba oyo lingomba ebimaki na libanda mais tomoni na ba esika na bamboka na Afrique na mboka mosusu ba paroisse bazalaki bango esika moko mais toye komona awa na Europe surtout tokolobela awa epai yo zui mosala na Paris ba paroisse basambeli batu na ba paroisse na bango. Mais eloko ezali kosala biso pasi le 24 batu na paroisse na bango ba sangani te. Le 6 avril boko sangana te. Le 25 mai boko sangana te. Le 12 octobre ba fête minene boko sangana te. Mais tant so comme na mariage ba sengi ba sangana. Papa révérend na expérience ozanango likambo nino koko le banapso na sika wana ezalaka mabe ou bien na ndenge ozalaki formé pamba te premier pasteur azali formé en Afrique oyo ye kozwa ebonga pona kotambusa bapata papa Simon Kimbangu na paroisse pilote ya Saint-Ouen likambo ngo ezali nini eloko nini kokangaka eloko nini ndenge yo ye na makanisi na yo na ba idée na yo ye nango pona kotambusa lingomba papa Simon Kimbangu kiangani awa na niveau ya Europe okoloba na biso nini esika wana. Oui, papa journaliste, nakanisi papa Lambert, likambo wana epesi ngai malamu te parce que toza na maman conseillère direct aza na kati na biso et que tozoko sangana te. Bo pesa ke respecter to ko loba. Wana ezali ko loba ke manque à respect ya tepe amour bolingo ezate. Kati na biso na oyo ezala na bandimi, ezala na biso ba pasteur ndenge tovandi awa na Europe. Yango wana to ngai nazali na plan moko oyo nasi na salaki avant na koma na esiko oyo. Omi bongisa yango déjà. Oui. Donc oyebaki ke oui. Ezali plan moko ya révolution parce que nazalaki d'abord encadreur de jeunes. Na temps na sali awa na banaki ko encadrer ba jeunes pour que éveil moko eko salama na niveau ba jeunes toko luka ndenge nini bambuta to sangana po ete na ba jour wana tozalaka esika moko toko ka ko fêter ensemble parce que komonisa que tozana unité donc tozana lingomba tozana bolingo
Donc toza na démarche wana papa journaliste d'ici avril na kanisi toko sangana biso banso. Donc n'ayez pas peur pour ça. Parce que ici quand papa révérend bon bandimi mingi se bakotisa makambango na mutu la haine ezoko tellement bozoko ezoko ya ezoko s'empirer ezoko koma tant mususu yo pe tango kokoma lobi mona na paroisse na ngai na lingi boye na paroisse na ngai na lingi pa na yo non eko sala matin parce que unité zo kende parce que les lotos ali na dortoir ya France to na nkamba biso to sala kantintsani nyotso na to tiaka esika moko ya dortoir. Et toponaki maman responsable à paroisse il a créé pour être à Okamba misala wana. Pourquoi pas circonstance moko to bengani pour être tokoka ko officialiser biso banso ke to sambela ka isika moko na badata minene o ya lingoma na biso. Wana nde ezali processus na biso o ezali na plan d'action pour être toko rozala ensemble na baninga to créer force moko à chaque donc jour férié na biso ya lingomba pour être toko zala ensemble bandimi ba sepela ba kondimela yo ba tumba collègue na non ce n'est pas nous c'est que ma boneli tout est facile avec les prières biso tozo sambela likambo wana lokola to tia ngona ma boneli nzamba ko sala. Merci ya solo nzamba ko sala. Papa tozali ne sengo mingi tozoko continuer na mituna na biso tokei na pamba te tozoko kota na cycle tozoko lo bango cycle 14 et 18 par rapport ya centenaire ya papa Diangenda Kuntima bonzambe na ye ya molimo mosantu oyebeli ya ngondengeni. Oui papa Lambert yo zali journaliste fo yeba na makambo oyo ya biso ya papa Simon Kimbangu d'abord nakobandela mwa muke na mwa histoire ya Bible po ete boyeba likamuni ne le kaka Nzambe tango a détruire mukili na mai ce qu'on appelle déluge. Après déluge ye asololaki na Noé na bana na ye alobi na koboma lisusu mukili te. Et tokotanga ngo na Genèse 9 13 à 17 nakoboma lisusu mukili na mai te mais sinyo na lakisi pona bino ezali arc-en-ciel po soki bomoni arc-en-ciel ebimi c'est que nakoboma lisusu mukili na mai te. Donc Genèse 9 donc chapitre 9 verset 13 à 17 mais na suka na ngo parce que Bible alobi yango te mais commentaire de la Bible alobi yango et papa Diangenda alobi la biso Nzambe alobaki que ngai nakoya kovana na mokili. Nakoya kovana na mokili. Alors soki tozomona que Nzambe aye kovana na mokili ezali déjà ndenge likambo oyo ye abongisaki utakala. Et ensuite toye komona malgré histoire ya nkolo Yesu Kristo tout ça mais na mokili mobimba babano kozela mwasi moko akobotama akozala na akoya na lumière moko ya makasi soki mwasi wana botami na lumière wana nde banzambe bakoya. Donc ye nde mwasi wana kobota banzambe monde entier babandaki kozela mwasi wana aya na lumière wana parce que obscurité ezalaki mais nini ko salama même awa tokoko loba makamnyo se salemi bomoni bo Belix oyo ezali implanté awa na États-Unis ezali po capter lumière wana mais koya ya mama mwilu ndeye amemaki lumière na 1880 na ndenga botamaki omoni batuna kapona nini mama mwilu botamaki avant papa Simon Kimbangu c'est-à-dire ezali na kati ya signe ya divinité na cour des rois décision salamaki ke mama mula ya liboso po ya na lumière na tina que ye lumière wana tango ekiti nde Nzambe mulimo santo asali nini abotami akoko botama te na se ya mulili. Donc mon entier bazalaki lumière wana mais lumière wana muta yake nango za mama mula. Donc tango lumière ekiti na Afrique
partout baye kolela balobi ah makambo tata nzambe ekiti na Afrique yango papa Simon Kimbangu aye kobotama na 1887 donc après mama Mwilu et tant baye kosangana baye kobota nzambe oto bengi nzambe kisolokele nzambe dialungana nzambe diangenda kuntima donc na 1914 donc koya ya kobota manango et Jean asalaki synthèse oto bengi Apocalypse na chapitre 12 soko lani mobima nango okomona ya solo mama wana ndenge Jean amonaki vision na ye ndenge ni na robota mwana boy na tango na Apocalypse 12 biso tozali na likambo moko monene tozali nango bonene ya papa Diangenda kuntima Molimo Santo papa Simon Kimbangu asali mosala e monani e divinité na ye e monani na mokili mobimba parce que ba témoignage ezali mais na kuzwaka aspect moko aspect na tango oyo ye asalaki ascension papa Simon Kimbangu c'est vrai asekwaki amonanaki na ba disciple na ye na lowa kuna na lowa tango amonanaki asalaki moi mission moko parce que ba belge ba botolaki ye livre na ye livre wana to yebaka te ya bano bengango livre de vie ken kolo Yesu Kristo muta pesa ki ye mais bango tamba botolaki livre wana na ti civil na Mbanza Ngungu na époque ti civil bakene obomba ngo balobaki soki o retrouver livre wana c'est que aux Nzambe mais bakene obomba ngo na kuna na ongoka c'est-à-dire ko leka lowa na Kisangani kuna na au Congo alors na province orientale tant ba ke ko bomba ngo kuna na se amai mais papa Simon Kimbangu ndenge to yebi histoire azwaki 12 jeunes filles viex oya memaki kuna bake ko mona livre wana tango azongaki alobi na longi c'est pourquoi a proclamé qu'il a lobby les 4 coins du monde que Jésus Christ a pesingaye mais azalaki na bafongola wana yango a remetaki yango papa Diangenda kuntima na tango asali ascension avant ça l'ascension d'une façon mystérieuse bamonani ki na papa Diangenda kuntima alobaka que papa pesangaye ni boke ya ba fongola ya ndenge nini ezali ba fongola toko mona te boina miso mais za ba fongola spirituel parce que to benga ka ciel ezali na ya 7 ciel mais to yebi ke makamnyo se bomami na nkamba ndenge nini yango yeko zala bonzambe na ye ezali tout à fait na kati ya bonene makasi parce que ye a ju papa Simon Kimbangu a sali incarnation na papa Diangenda kuntima a travaillé à travers papa Diangenda kuntima ye mongo ka Simon Kimbangu yango sikoyo papa Diangenda kuntima a ju enveloppe oyo atiki a réincarné na papa Simon Kimbangu kiangani azoko continuer ye wana kaka Molimo Santo donc eza mystère divin pour découvrir yango il faut zala makasi na mabondeli pour découvrir bango ezali kaka boyete ndenge pe nkolo Yesu Christ azalaki pour découvrir ye ezalaki pe des choses te il faut zala makasi na mabondeli na ba jeune pour découvrir divinité ya papa Diangenda en tant que Molimo Santo divinité ya papa Simon Kimbangu kiangani en tant que Molimo Santo donc biso toye koyeba makambo minene papa Diangenda lobi mais ngai nazwaka clé makambo yo ayaki kozongisela biso mibeko na 85 batata ba mama papa journaliste mibeko ezali loko moko ya mutuya parce que mutu mwindo abana kotambola obele lokola nyama c'est-à-dire azanga ki mibeko or mibeko ezali programmé l'esprit subconscient c'est-à-dire l'esprit subconscient c'est quoi ezali subconscient ezali conscience oyo mutaye bakate c'est-à-dire inconscience à 90%, conscience à mutezalaka 10%. Or reprogrammation ya makambo nyonso ya mabe
biso to salaka et bombardement na esprit subconscient. Mais tango bazo tanga mibeko mikolo nyonso ezokota na esprit subconscient. L'esprit subconscient ezali ko sala nini? Tango okende omoni par exemple portefeuille au fongoli na kati 100 000. Mais esprit subconscient koloba ko zwango te ezali ya yote kende ou bien à la police au kende kutika. Wana esprit parce que mibeko ezali na ba onde oyo yango esalaka na niveau ya subconscient, esprit subconscient. Alors so totali na 200 personnes oyo tote ya kamibeko tokoko zwa par exemple 50% subconscient na bango ezali réformé, c'est-à-dire ezui place mibeko ezui place na yango po ete basala malamu au lieu que basala ka mabe. Yango moni transformation munene ya mutu parce que papa dengue na bana oloba mutu mwindo awuta wapi. Mutu mwindo awuta wapi c'est par rapport na caractère na ye. Na bizaleli ya mabe. Alors, il y a sali tout pour être toko ozala transformer na caractère, na mentalité pour que tombe mamukili na ezaleli oyo ya papa Simon Kimbangu. Ezaleli wana ezali changement ya mentalité na ndenge transmission ya mibeko zoko pesama à tout moment et d'une façon spirituelle eza logé na esprit conscient. Wana na terre ka mingi ba jeune pour ba yebi ba partie conscience na ya subconscient. Merci par révérend, merci bandeko balandi radio télévision Kimbangisto oyo bozali kolanda biso. Tozali toujours na kati na émission masolo ba oyo boye sima tozali na révérend Edi Mvula responsable ya paroisse pilote ya Paris Saint-Ouen yende tozui na mokola lelo poete toka kosolola masola monena papa Simon Kimbangu pe lingomba na ye. Papa révérend motuna buso ezali ke tolingi toyeba rapport nini divine oyo ezali entre papa Diangenda Kuntima, papa Simon Kimbangu et papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu aza Nzambe. Nzambe akufaka te. Nzambe atikalaka obele Nzambe. Parce que ce que totali nkolo Yesu Christ akeneki na nzoto na ye. Qu'est-ce qu'il a fait? Tango bakisi na ikuluzo, il était sur la croix. Après tango à rendre âme na ye, mais bon Nzambe na ye azalaki na mission. Mission na ye ezalaki nini? Tango akufi, donc asali transfiguration na ye akeneki na enfer. Na enfer kuna ezali au moins na 3 compartiments oyo ezali. Compartiment liboso babengi yango gayen yami balé ezali feu de purgatoire. Yami sato ezali Saint d'Abraham. Alors oyo liboso moto ezali kuna ezali batu nyonso mabe oyo bazoku kende bazala kuna. Oyo mibale ezali yo na kati ya mukili. Ngana zanga Nzambe me nazo sala mabe. Mais Nzambe ayebi azalaki nganga Nzambe tango kufi okena feu ya purgatoire. Moto wana selon délai oyo ozana moto wana po y purifier yo. Pour un jour o accéder na paradis. Mais na tango wana lokula paradis ezalaki ya kokanga batu nyonso basalaki malamu. Abraham banowe bango bazalaki na Saint d'Abraham. Ala yiso akiteki kuna poete alongola bango na Saint d'Abraham na enfer wana amema bango afunguli paradis akotisi bango. Omoni action ndenge esalamaki. Tango akotisi bango, il faut que musala wana maintenant esalema. Donc molimo santo il faut à continuer paradis fongwami, il faut que kotisa kabato. Paradis yango ezawa si zana nkamba Jérusalem. Donc ba secret divine na ndenge tozana ngo papa Dengenda ayebisaki biso makambo na ndenge nini yango ezali na papa Mfuma Mbanza na bonzambe na bango. Mais sikoyo fongola kolo Yesu Kristo atikaki yango na papa Simon Kimbangu. Rien que na époque oyo ezali Nzambe molimo santo azoko travailler. Donc parce que Yesu alobaki na rutinde la binonde musungi
na kotindela bino molimo santo yende akoya kosala makambo nyonso oyo nga nasali te. Alors papa Simon Kimbangu asali atiki fongola na papa Dengenda kuntima molimo santo. Tala papa Dialongana azali nkolo Yesu Kristo mais parfaitement parcours na ye asali na bo nzambe na ye ya nkolo Yesu Kristo. Mais moto aye ko enchaîner pour akokisa makambo nyonso ezali susu kaka ye papa Simon Kimbangu à travers papa Simon Kimbangu kiangani. Donc à s'incarner alongwe na kati ya enveloppe ya papa Dengenda kuntima aye ko kota na enveloppe ya papa Simon Kimbangu kiangani yende azali molimo santo pour être à continuer œuvre ya molimo santo. Mais pourquoi divinité wana ekoko pesa biso pasité? Parce que za chaîne ya divinité. Na chaîne ya divinité ezali na ba paramètres oyo tozoko landa ya royauté céleste ndenge kitaki awana se ndenge tozo landa ngo. Soki ozana doute zala na mabondeli papa nzambe akolakisa yo solo ndenge yango ezali. Soki ozana doute que papa Simon Kimbangu kianga na nzambe molimo santo te aza incarnation papa Simon Kimbangu te ye wana papa Dengenda kuntima sala mabondeli kota ba jeune kota ba sacrifice ne okomona ye. Voilà papa ndenge na koko loba na busolo po ete bandimi bazala katena ba doute parce que ingoma na biso ezaya molimo santo tokoko za na doute te na divinité et ye kaka papa Simon Kimbangu kianga nyo tozozela na bilaka na bango ndenge ezali pote asukisa likambo ndenge tozana ngo parce que nzambe alingi asala likambo na mokili esalami te mais ye muta kosala ngo mais abombami mais suko zana makasi na maboni lo mona kezaye. Merci papa révérend, merci bandeko balandi radio télévision Kimbangiste, tous allez toujours continuer. Tobandi ko kende na suka émission na biso papa révérend pambate to monique to kozoyo tango mingite biso pe na kata télévision pe tango ezali vraiment compter to ke na motuna mosusu po to ko sukusa émission na biso to ko loba boye liloba nini okoki kopesa na bandimi na oyo etali centenaire ya papa Dengenda kuntima Joseph. Merci mingi na motuna wana ndenge tozo benga ngo za cycle ya 14-18. Cycle wana ezali cycle spirituel. Soki to benga ngo cycle spirituel parce que ezali na divinité oyo ndenge yango bango bavana ki na mokili kati na biso toyebi ke bazaba nzambe. Mais oyo centenaire ya suka bango bazalaka na cycle na bango spirituel na makambo oyo ebombama. Mais na biso ko yeba ke likambo nene ezali na cycle oyo ya 2018 oyo papa Dengenda wakokisa centenaire na 100 ans na ye ya bonzambe na ye ndenge ayelaki na mokili. Il faut tozala prêt, c'est-à-dire eloko nazo senga ngana bengaka d'abord tokoka kolongola ba pensée négative. Ba pensée négative ezali nini? Ezali haine, jalousie, colère, makambo nyonso ya mabe ezali ba pensée négative. Soko zana ba pensée négative oko se développer na vie na yote. Soko zala kana haine oko développer te. Donc makambo nyonso ezali bloqué. Ba système na yo nyonso ezali bloqué d'une façon spirituelle. Yango wana tolongola nan ba makanisi nyonso wana to bengaka ba pensée négative. Tozala na pensée positive. Pensée positive ezali amour du prochain. C'est-à-dire na kati amour du prochain et loko to kotambola na ngwe za pardon. Donc ko considérer toujours te makambo oyo muninga asali yo senga ye pardon bo senga na bolimisi po ete tozala eloko moko wana bolingo oyo papa Dengenda tikela kibiso bolingo mibeko misala e bolingo zali central po ya lobaki soko bo négliger yango pasi na bino kosila te. Or bolingo banda nkolo Yesu Kristo atikela kibiso yango c'est central tozala bolingo makasi po ete likambo neno oyo ezoyela biso ya centenaire ezali cycle spirituel et tozala makasi na mabondeli
parce que tout ça là, sacrifice, veiller de prière, pour être nzambe ayo que la biso mawa, mutu mwindo pas seleki. Mais or, Papa Simon Kimbangu a salé 30 ans de prison pour être abimisa mutu mwindo na boloko ya 4400 ans. Na ndenge oyo ezalaki. Mais lelo mutu mwindo abimi. C'est vrai. Toza lisusu ndenge tozalaki te. Parce qu'il y a un changement. Mutu mwindo akomi pene sika oyo akokozala. Mais eloko ezali kopesa biso passe ezali ndenge mibeko oyo ekokozala kati na biso to lanango. Par exemple, mibeko alokutakano ebimi bat bazana d'autres nango. Or, badjifi bazalaki na combien de lois? 613. Or ezalaki ba loi wana ezalaki ba loi banaki, il y avait des lois négatives et les lois positives. Mais ezalaki na sens ya les positifs et les négatifs, c'est pour purifier l'organe ya mutu. D'une façon spirituelle, la loi purifie nos organes pour que okene vers la sainteté. Mais ce qui sainteté ezalité, ezana passe. C'est là où Papa Diengenda azozela biso pour être tous à la purifier la centenaire oyo. Ne fût-ce que moi pourcentage moko ekoko monana pour être ya sepela. Pour nzambe pour a sepela, il faut tous ala na bolingo makasi. Bolingo hypocrisie. To lingana solo que Papa la mère na lingio na motema moko. C'est tout. C'est ça le devoir, il y a chrétien to ya mundimi ya Papa Simon Kimbangu. Kolinga moninga na ye na bezali na ye. Donc parfaitement c'est ça. Ce que to salele yango ndenge wana na bandimi na kanisi ba paroisse na biso ko progresser. Et lingoma na biso ko kene musika. Donc comme Papa Diengenda Kuntima oya ozo kokisa 100 ans na le 22 mars 2018 biso to landa amour ya zalaki nango biso pe bandimi to landa amour wana bolingo wana po ete paroisse to lingoma na biso ekene liboso kamu monene yango wana kaka bolingo soki to négliger bolingo ekomi na biso passe na bolingo yango wana to zwaki lingomba na libolingo yango wana to zwaki banzambe na biso na bolingo yango to zo sala misala ezoko mwana na bolingo yango tokomema mukili mubimba oye Papa Simon Kimbangu a remettre na biso ba kimbangiste pour être to transformer mukili na bizalili na ye to copier bizalili na ye alinaki nini. Donc to lingi ke na centenaire oyo makambo eko kozale puis to appuyer musée parce que musée na kokota ngo approfondir le sous-te pour to zana tango te mais émission ko ya peut-être tokolo belango ezali deuxième temple. Un deuxième temple parce que ba kinyo ce spirituel e kozala kuna oyo eko éclater makambo susu ya développement spirituel na biso. Ce que développement tout indépendance spirituelle a éclaté, c'est fini. To bongi na biso batu mwendo. Alors na kati musée nde makambo nyonso wana kozala. Mais papa azolinga que musée wana to remettre yango na Papa Diengenda Kuntima na ndenge nini parce que yaza baptiseur ya lingoma na biso to remettre na ye pour que elle la ki sa bolingo na biso. Donc bolingo na biso oyo tozana ngo to sali eloko moko ya motuya ya kotia baki spirituel nyonso baki nyonso ya Papa Simon Kimbangu oyo mokili babana ko ya kotala e ko ya kozwa mibeko na kati ya misala oyo tokosala soki Papa afongoli yango le 22 mars, c'est-à-dire tolongi ne sikawana yango moni ngai na zali kosala tout possible pour être bandimbako bazal efficace na paroisse pour être chaque mois tout n'a pas moins de 50 000 euros pour être Papa asilisa misé wana. Voilà moi makanisi ya suko na zalaki na. Merci Papa Révérend, merci Bandeko Balandi Radio Télévision Kimbangiste to komi na suka émission na mais Papa Révérend motuna mususu meki koyela biso to yepte soki yo po salela okolanda ligne wana pambate to moni lukutakanu ndenge ezali na ba article no za kuna lukutakanu ezali kamba kitoko oyo yalike ezongisi lingomba to zali kolanda mais eloko to zali komona na niveau ya Europe
lukutakanu baza na makambo nyonso oyo ba règlement nyonso eza na kati na lukutakanu. Exemple na kopesa na lukutakanu na article 51 que mutu soki atiki mokili oyo azalaki na lingomba na libanda lingomba azalaki sentelama azalaki na libanda lingomba na kati na article 51 balobi musique chorale koyemba musique ekobeta mais na cimetière bakosala cérémonie te mais loko ezali kosala biso pasi okomona un pasteur un responsable à paroisse soki likambo ye mais article eza na lukutakanu azotanga ngo mais ye akosenga susu recours na nkamba toyebi te parce que nkamba eza kombo ya mboka nkamba eza mboka nkamba Nouvelle Jérusalem mais faut tobenga nkamba mais na kati ya na lukutakanu bakomi makambo nusu zali kuno na kati mais bokendaka susu nkamba po nkambe loba na bino nini papa révérend nayebi te na pesi oui mutuna otuni ezali ndenge wana tozali na mikanda ya lukutakanu ndenge yango ekangamaki yango nde tozolanda sikoyo eza na problème mosusu te na article wana 51 moto azali bana lingomba soki akufi eloko moko ekosala ezali mibeko ya kala biso tokoli na lingomba toyebi mobeko wana soki moto akufi libana lingomba bakosala cérémonie moko te mpona nini okotuna eza na kati ya mokanda okotuna ngo lisusu nini okosala cérémonie te c'est fini tozali na bato ebele bakufi na biso na France tozosala cérémonie ata moke te po azali bana lingomba yango wana bazokebisa biso totambola na ndenge ya malamu po ete un jour likambo wana eyela yo libana lingomba te. C'est-à-dire il faut uzala toujours payer. Mais sikoyo papa révérend yango monique sikoyo tozali kofingisa président général ya commission de discipline pamba te makambo ezo ya na mutu soki likambo yo responsable ozoko ko appliquer ozoko ko tanga règlement d'ordre intérieur te benani lukutakanu te soki likambo ye il faut lo bana bandimi na kobenga nkamba bosiko yo nkambo bobengaka toyebi te bo yo ye oye sika tokotala soki po kobenga nkamba toyebi te pamba te ozana makambo nyonso mais olingo benga susu nkamba bosiko po nkambe lo bano nini allez après tango oyana bandimi ato bengi te molobi na bengaki nkambe lobi na nga boye bandimi o bazotanga bakotanga lukutakanu bamoni ke non na article boye lobi boye donc yo mutuzo kokosa biso mais lokolo lobaki ko bengi nkamba batu moye ba lobeza sute babangi yango wana donc tolingaki totuna motuna wana papa révérend topesi yo merci mingi ndenge tokuti koloba mondimi nyonso epai yo zala kimia landa ndenge lingomba etambolaka toza na principe et méthode toza na règlement d'ordre intérieur tokoti na lukutakanu soki osali mobulu lingomba ekotia yo maboko yango lingombe elingi te tosala mobulu tozala na kimia epai yo zali landa mibeko ya lingomba zala kimia kosala mobulu te et département ya discipline et commission de discipline et réconciliation bakosala pe le côté mais soko sali mobulu batio maboko et komi ke président général papa révérend Katembo Mutumabe sali boy ba lisengi surtout zala kimia papa révérend likambo ya sukate pambate tozana yo tango nyonso mais moi liloba oyo koki koloba na biso oyo ke omoni ke totuni yo te omoni ke non na émission na biso ya mokola lelo totuni te mais ou conseil koki kopesa na biso bana na yo bandimi et puis na expérience oyo yo zanango pambate to wuti koyoka makambo wuti koloba na biso ne bandeli ngana nu na yoka yango te et c'est la toute première fois na yoka yango programme oyo obimiseli biso na yoka yango te conseil nini étant que révérend pasteur na mokumba oyo zui okopesa na ba collègue na yo mosusu awo bazo kotamsa ba paroisse na niveau ya Europe pamba te toyebi ke ba mosusu pe bazali na bango ba yekola to lobite ke batu nyonso oyo bakenda pe ko yekola bazali na mboka nkamba bazala bango ebele basali ba cours na bango ba cours biblique basali yango bazongi mais mosusu petit na lelo alingine ko yekola te alingine pe eloko moko te malinga kazala wana donc yango zomona ke mbeba et pas ezo salama conseil ni n'étant que
révérend pasteur oyo premier pasteur formé en Afrique ndenge tozali kolobango oye na katna kokomi kumbisa te mais esengo na biso ezali wana conseil de kopesa na ba collègue na yo po ete to me malingomba kimie kote na katna Europe. Merci mingi conseil na kopesa d'abord ezali kozwa te bonga ndenge na komi na bureau paroissial que envie non, c'est-à-dire demain ou le lendemain papa peut prendre une décision. Alors oui, papa, on voulait comme boyer. Papa, non, c'est la décision. C'est-à-dire qu'on a nazopé sa collègue. Parce que biso na Kinshasa ezali, le lo zalaki awa, lobby comme boyer, ainsi de suite. Toujours là, toujours, ba décision ya papa. Donc keneke na bandimité. Donc, on s'enflammait, au bien tout ça. Et là qu'on a nazo ko souhaiter et que eloko oyo muninga sala kite ngana salango, c'est-à-dire dans le sens que na développé paroisse, c'est-à-dire ce qui est atika ki brique moko ngana ba semi balé. Donc ce qui atika ki eloko te ngana tike eloko, voilà, parce que ezali ko marquer quand même que biso soko ba tie yo responsable, c'est que il faut présenter pe ndenge balobaka ba image etikala ya makambo yo sali ya malamu. Wana muninga tango ya baninga ba loba papa tala muninga asalaki boy. Donc à ce moment là toujours ça la relève ya continuité et paroisse ils ont développé nkamba pe ils ont développé. Donc na ba collègue pasteur et logo to sala en sorte que tango ye créer d'abord et logo nazo sala makasi ezali fraternité et consolidation ya paroisse. C'est-à-dire unité et quoi vous allez na paroisse. Et ensuite na ba collègue pasteur ndenge tozali. Donc nako ko zalate que un jour soki nazali wana créer ba milice na ngai na kata paroisse soki nga na longwe bango bala na ngai ou bien bazala contre na mutu oyo bakotia nesika wana. Biloko wana na Kinshasa ezali susute. Na Afrique ezali susute. Mais na poto ezali moi passi ce que muta longwe et comme na ye difficile pour alongwa. Mais na ngai te. Si aujourd'hui papa son éminence décide autrement, l'essentiel n'a présenté aspect ya kitoko, c'est-à-dire musala kitoko na papa. Papa na ta wana goloba yo mutozo remplacer tala ndenge papa pasteur oyo sortant makambo atiki landa ango na ndenge esengeli po ete paroisse kende liboso. Donc c'est ça oyo tokoza nango. Il faut qu'on lakisa exemple oyo papa azo tinda biso po ete toko sala nango. Biso to sala ntintan dimanche nako lobate combien to bimisaki mais tango bimaki na bengaki papa. Alobi papa tozana mbongo temps ezali na destination en Kamba. Voilà koyoka volonté na ye apesa ki volonté na ye fo mbongo ya nkamba ezali ndenge wana mbongo fo kene nkamba. Donc kolanda volonté ya papa alingi nini à tout moment ko tuna vie na ye na likambo yo ozo sala nde wana boko kende nzela moko parce que ba paroisse ya Europe mutazo ko patroner yango eza papa parce que tozana ba collège te. Donc voilà un peu moi conseil nazalaki nango na biso banso po ete toko pesa na biso pe unité wana ndenge tozo loba il faut ezala parce que yango eko lakisa bonzambe ya papa Simon Kimbangu soki unité ezate ezali au moins na ke tozali un peu en dehors ya bonzambe na ye tozo ko copier te makambo ya papa Simon Kimbangu kianga ndenge ya lingi na bonzambe na ye. Merci par révérend to komi vraiment na suka émission na basali biso signe mais conseil nini pour na quelques minutes kaka poussière ya minute okopesa na biso bana na yo ya émission Masolo. Émission Masolo il faut que continuer en émission Masolo ezali émission oyo to sengeli to pesa maboko pour ezoko édifier mini bandimi à travers le monde entier. Merci ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste to komi na suka émission na biso bo uti kolanda biso soki bo moni ke likambo moko to mibale oyo bo moni ke pai na bino esadi pasi to kosenga ndemo kwa kolimbisa pamba te tozali nde bato kasi tozali kosala mosala na ntina mosusu te po ete to kwa kolakisa bino to lobela bino maye nini
oyo biso bandeko na bino tozali kosala poete to panza sango ya sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani kati na mokili mobimba pona wana tosukisi émission na biso topesi bino merci esika bino sobozali papa révérend merci na yona équipe mobimba na ndenge otunde pe merci na bandimi na évangéliste Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya bule merci mingi na lingoma mobimba merci mingi na équipe ya biso ya bureau surtout papa évangéliste et puis papa secrétaire, papa comptable, équipe Mobimba, merci mingi na corps ecclésiastique, na lingoma Mobimba. Merci bande kopé biso tozong silibino merci mingi na surtout na likambo lobi ke boko pesa biso pa mate tozali na esika musu tokoko lelela kate ndenge bomoni biso tozali wana kasi yo tata na biso tozali kaka wana tozabana na yo soki likambo ezali obengi biso ezala tongo butu nini tozali wana pe merci na bande koyo bozali kosalisa poete na ba conseil na bino o bozali kopesa biso makasi ndenge na kolobela kabino papa révérend Edim Mvula azali wana akoti susu na kati ya komi conseiller monene ni awa na kati na émission masolo pambate mama conseiller direct azali ye moko azali na awa na mboka Paris tozana ye pe bandeko mosusu lokola papa Mfumweto nkodi azali na biso tango no selongo tokoko bosa na yete papa Korandongala papa bazali mingi bazali kosalisa bazosalisa biso et surtout ba révérend pasteur pe o bazali comme maman révérende Kana maman révérende Kalamvila papa révérend na kati na Allemagne Leblanc Mvwama tozana biso et surtout ba volontaire ya Saint-Denis oyo azali akolakisa kelongi mama lolo tango nyonso tokoko bosa na te boyoki ndenge papa pasteur auti koloba awa bino bozali na biso soki likambo ezali boyaka ko ba conseil tozaka na ba volontaire à Saint-Denis maman Brigitte Kimvuta papa Miguel bozali ebele na Hollande papa mama Sele Kinanga na Londres toke na papa maman révérende Jacqueline Matondo papa révérend Charles Kisolokele Mawete papa Willy comptable bino nyonso bozali matelme belé topesi bino merci tika ete ane oyo tozali kobanda ya sika nzambe apambola bino apambola maboko na bino afongola na ba oyo totangite apesa bino oyo ezangi po ete biso fongola papa alobaki le 31 décembre azwa fongola totie lika ke spirituellement papa azui akozwa fongola le 31 décembre papa akofongolela biso mapamboli tokomona ngo ekosopana mais to sala kaka bele mosala na ye to kokisa oya ali kolinga pona lelo ezalaki bino papa Lambert makwemimo na lisungi ya mama Fifi Ndongala kuna na kamera papa prof Malonga papa Edi Zolandonga papa Tony Diangenda papa Amalfin Ndongala et papa JP Biboko biso nyonso pe bande ko sa ratelki to bosanité DG Christian pe comité de gestion de Kinshasa pe bande ko nyonso ya ratelki ya mokilo mimba to pesi bino merci nzambe apambola bino tokomi na mbala simba merci botika la malamu merci papa